La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na écoute libino, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, tikete nzamba lola asala bino, bolamu na mukola lelo. Lelo bande kunangai toye toujours comme habitude, nous te message ko libosa ba télévision na bino, libosa ba téléphone na bino, pourquoi pas libosa ba tablette na bino. Bande kunangai ezali émission na biso ya bako Angola. Tena bako Angola bande kunangai ezali congolais na bangolais biso tozali moto moko na sina lobi eloko place wana. Na kata émission so bako Angola bande kunangai to baka nyonso sauf bakiti na bamisa nde tozali intéressé na ngote. Mais loko souetika bande kunangai zo leka na comité na biso to lobelaka yango. Yango mona kata mabi ya Star TV bande kunangai to sala rasuki obozo mona bande kunangai periki ya roteka. Ou assez intéressé na bande kunanga au contacter notre numéro de téléphone ezana na kozanga ta ko posto periki no place aux allées. Babina kata mabi ya Star TV bande kunanga tozana assurance maladie. Bande kunanga ta moto komi ezali facilité ce que vous avez assurance maladie te vous avez assurance à vie te veut dire que ezokota mambulu yeke yango na encourager papa moko maman ko ce que vous allez pas intéresser bande kunanga contacter toujours numéro mabi ya Star TV au besoin de besoin télévision na bino bande kunanga kozanga ta repasser numéro ya ndona mino Yannick assurance babi na kata Yannick assurance bande kunanga ba avantage ezebele ceux qui obengi a ko expliquer bien makasi makam eza na kata assurance maladie bien assurance ya vie non surtout bande kunanga bozo information très bien et pas de assurance maladie et pas de napso Yannick yo bande konanga oy bi kazadi mutali boso na kata mabi ya Star TV kobo sanate o s'abonner kobo sanate o liker kobo sanate o partager pourquoi pas ko partager émission na biso ba kwa Angola nina ba bande konanga na kata mabi ya Star TV tozana besoin ya soutien na bino nina ba bande konanga likoni moko epelisa moto te vedi so te ba koni mi bale misatu ngoro ba ke moto kopela moyen moto ekufa ezate nazangi susko senga merci minga bande ko ba soutenir de près de loin banda janvier tile to na décembre ticket nzamba lola sala bino bolamu mingi ba kombo le kebele mais na bosanité ya kotanga kombo balobi ya Christopher Songo babi mobalo azanga keloko te na poche na evedi soka lobi likamba kokisa yango so lobi la Star na 11h05 na 11h4 déjà au moni mo eloko nzamba lola kutana na ona soutien makasi opporté na kata mabi ya Star TV bana na janvier na décembre ozoti kanga to ozala toujours na simananga engelo bakema kamna lobaka mingi na kata mabi ya Star TV na le ba toujours eloko on monezo pesa ba courage mo ba cadeau ba caravane ba cadeau ba chemise ezo sala biso bien makasi mingi oyibi ka sepera mambi ya Star TV bande kunangai oninga bezo pesa nga bizu oza musika keke soa pinga na pesi bino bizu mais bizu na bino bande kunangai ezaka like vidéo ta commentaire bien ekosala biso bien makasi mingi bande kunangai na yesu ko ba lisu pona ba remarque be bande kwa selinga la Star to komela kayo na YouTube ba commentaire to ba komo répondre kaote on répondra bisote bande kunanga eza facilité ya kozala na YouTube un peu eza facilité ke bilona biso mona déjà ba YouTube bande kunanga so na bisi bino ke batu musu ba courage biso batu musu mona ebiote mais façon ko finga na commentaire siko so bina répondre na commentaire na répondre nini pas d'interrogation mutu so ko bapika la Star plus ono osala ki musala bien mabongisa bo mona répondre ezate pa mate bato ba finga kangai bato ba lobaka mabe po na biso na ba commentaire na répondre à bangote ko so na komi ko répondre kaka bato bazo courager nga bato ba loba malamu po nanga bato ba mona ko injustice yango moni na adopter système na YouTube nanga ezo komi commentaire bande ko na talaka
oya bien bande konanga na zwaka yango o ba critique na bino bande konanga nga kutuka ki babanika kipa koko nga mwa kipa nga finga na yo nga na omona oba ko finga na yo ezoka papa nga akufa déjà akosekwa te yo mona sabota ko finga na bino mais ba obo courage nga toujours na si que so na likide be émission na loba kaka toujours bino bozolo que la star loba bo sala bo stratégie bo ya moni na sala kango merci ming fo bande ko oyo bo porter un plus na kata mabi ya Star TV le loba bande konanga to ko sala toujours analyse comme habitude babi analyse na biso bande konanga ezali makambo so kana comité biso ba kwa Angola na si boyebi ndeko na biso defao oya wuti kotika biso na mokola lelo na lobby déjà sori na ba famille nyonso tout ya defao mes condoléances na famille nyonso tout mes condoléances na bandeko oyo bazalaki nzinga na ye na lobby su sori na comité na biso ba kwa Angola nina bakaki ba kwa Angola ngeba ke ba congolais bangolais biso tozali mutu moko na lobi ba mes condoléances na biso nyonso tout siko bande konanga to banda émission na biso bo kanga mabanga te ezake rien que analyse tozo sala na kata mabi ya Star TV bande konanga to sala ba analyse muso mo ke analyse zo tonga batu so bazo bengela ngande konanga ba miso aloba ke pourquoi pas to sala analyse à Peniel bande konanga nganga na zabu mosa nzela mino botalanga après za na difficulté ba accent mosa nzela minava na ngana sala ngaka analyse à Peniel para mutakala na ye analyse à Peniel mutakala na ye ko porter ni na kata mabi ya Star TV analyse à mutakala à Peniel et ko fotifianga ni kuna na kati bande konanga moi ba analyse musu ba mamusu bazo sa ba analyse musu na mona ngweza na mutu na makolo to bofandika mutakala mwana wana bokomo pesa mai kalamba ba raison bokomi ko pesa tort ya Peniel non mai kambela azana tort na ye Peniel pe azana tort na ye. Donc nous les Congolais to akaka so to moni lo mo bêtise ba mama mikolo to vandeli makambango on dirait so elo ni ka mutakala donc mutakala Peniel wa ok mutakala Peniel bande konanga so to ça ba analyse eloko oyo ni so ele kana comité obi ke et se porter un plus yango to ko lo ba toujours ba analyse to ko lo ba analyse minga ma mukolobo ya yana nzela mine moi c'est itoni na temi karabu babi star sa tatu na to mona tera mukilo star zanga tatu unique mezanga skola ba lobaka mutakala Peniel na sina lo beloko to landa sikoyo to bandi sikoyo ba analyse na biso banada ko partager banada ko aimer vidéo na yo extra na biso bien makasi mingi ngai boyebi makambo zo leka na comité na biso ba kwa Angola ne na bakato to ya ka toucher liboso na bino ko sa ba analyse ezali très bien bomoni to bungisa moko ya bayembe na biso musicien na biso munene na mboka ya biso Congo biso to yebi mais na kati ya mabi ya Star TV tozwaki temps ya koyoka ya kolanda ba information ba news partout yango na moni ke tango eleki yango na moni ke lelo tango ekoki po ke la Star ero baso eloko comme habitude bande konanga bozwanga rong te la Star na yo kosala rien que ba analyse ne na misana ko ba kosala ba analyse makambo zo kana comité so ba kwa Angola la Star na ko critiquer te na ko condamner te na toujours ko sala ba analyse comme habitude bande konangai totally bien liwande kona biso de fao ndenge leki esali biso pasi mingi na kata motema mutu so ki pasi na kata motema na ye et surtout ke bande konangai liwa et que zoye na mboka mpaya na tango zo sala musala na ye eza facilité surtout pour ba famille na ye alors bande konangai esengeli to sala ba analyse pour que to fungola mo makanisa batu mususu o mabaza mpe mo ko kangame la Star ye mo ko fungola mo makanisa batu mo ebele yango tolba ala mokili bande konanga prudence et leki nuance bo comprendre ana pa na accent bo message nanga bande konanga tozo sa makanisa na biso sima soki to bandi ko landa via defa o mobimba e wuta bana na mboka na biso na Congo to mona kinde ko na biso bo to mona kinde na biso defa Alexa ki batango na e belé na mboka mopaya na condition ya ngunda biso to yebi histoire wana
ndeko na biso bandeko de fao a vivre plus de 20 ans na mboka mopaya moyen azonga Congo ezalaki lisusu te. Mais suka nango bandeko na ngai azongaki na mboka Congo na ndenge azongelaki miziki na mboka Congo. Mais lelo bandeko na ngai totala awa lolenge oyo ndeko na biso, yaya na biso, papa na biso, camarade na biso akufi na mboka mopaya. Bandeko na biso bapandisango bandeko na ngai balobi bapesa ba information ebele muta lobi na ndenge na ye ndenge azo raisonner eza pe mabete. Toki ke akufi na Cameroun na mboka ya Douala. Alors bandeko na ngai la star oya yekoloba na kati na bino bandeko na ngai loko e choqué nga vraiment. Na bapandisango nyonso to bapesa ba information na ba réseaux sociaux par-ci par là biso tozomona. Na moni esika moko te représentant ya République démocratique du Congo. Tobi ke na Cameroun bandeko na nga ambassade ya Congo ezali na mboka ya Congo. Mais na basango nyonso tozomona ba réseaux sociaux na moni sango moko te ke diplomate moko te aleki aloba pona liwa ya ndeko na so defa o bafanda kuna na mboka Cameroun. Ke représentant moko te ya Congo aza ya Cameroun aloba ke akufi na condition nini bien loba. Donc il fait aloba ka mo eloko ni toloba kaka. Na ebite soki aloba ki me na landi na fuye mais na chiko mona te ke représentant moko ya Congo be a chiko loba popo ya liwa ya ndeko na biso defa na mboka Cameroun. To bela ko sala sko ba analyse na biso maleme bandeko na ngai. Selon ba information la star azalango e wuti na source ya ba musicien na yo atika na Congo. Parce que na solo na bango lelo. Pa ba te ba misuto mona kike ava shaki na bango. Elingelo ba ke bandeko na ngai de fao alongwa ki kin ti Cameroun mbala moko te bandeko na nga. De fao alongwe Congo ti Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire bandeko na ngai yanga kene ko beta conseil ya solo na Côte d'Ivoire. Botala déjà botala déjà connexion wana botala nzela wana alonga Congo ti Côte d'Ivoire abeti conseil na ye esili kolonga bango Côte d'Ivoire bandeko na ngai bola na nga bamoure sinanga ba musicien mususu bazonga kimbala moko ti na mboka ya Congo. Ye azwi nzela ya Cameroun pamba te azaki na invitation ya Cameroun. Yango mona azoki nzela ya Cameroun. Kuna ba Cameroun bandeko na ngai akendaki concert te bandeko na ngai yo akendo betala Cameroun ba non. Babengaki ye abeta miziki na anniversaire ya mutu moko songolo kuna na mboka Cameroun. Engelo baki ya mutu abengisaki ye na anniversaire nengo baki amona kamo eloko ne na misala koloba. Esika bomonaki ba musicien mususu bazongaki a partir à Côte d'Ivoire pa bate bazaki intéressé te ke ba okene pe anniversaire ya ndeko babengisaki ndeko nso de fao. J'espère na le bel leur place wana. Alors la analyse na kata mabi ya Star TV na Cameroun bapesi information ya kufi na corona na covid. Ce qui to calculer bien bandeko na ngai tangu ya alongwe Congo ti na Côte d'Ivoire pour qu'il y a la test pour ka Côte d'Ivoire qui va commencer à tester. Alors bandeko na ngai ceux qui pensaient que abete de la musique na Côte d'Ivoire engo bakaza ki na corona te parce que c'est là qui teste ça faut au sala obima mboko ko faut sala test wana ko ba bango Côte d'Ivoire bandeko na ngai engo bake bazala ki na bango normal
azaki na coronavirus te bato baolo bakazali na corona non je pense pas avion kolongwa Cameroun ti Côte d'Ivoire bandeko na nga esalaka 8 heures du temps te kokoma ne Cameroun bandeko na ngai tomonaki ba image ya concert yango azalaki ya kolemba so botali nzoto na omona ke des fois azalaki ya kolemba kolemba na ngelo bakeke azalaki ya kobela toyebi ke azalaki déjà muto malade ba diabète tout ça point d'interrogation donc tosala ka banalise mais la confirmé te ka kufi na diabète ba kufi na diabète mais tosala touche banalise pa ba te mutu sabi ke des fois azala na diabète likamami bale bandeko na ngai je pense bien que tango balakisi ba image mususu balakisi likolo ya mbetu ezomona ke mutu azobunda na liwa santé ezalaki mabe maka ezalaki very bad wana ezalaki bandeko na ezalaki mbetu ya hotel ezalaki mbetu ya hôpitalité mais information eyaki ke akufi na hôpital mutu ne ezali bandeko na nga botya mo commentaire esunga biso bien makasi akufaki na hotel bameme na hôpital pa masqué peuple congolais ou bien ndenge nini ezaka banalise ke tozosala kata mabi ya Star TV na entourage ne bandeko na nga est-ce que azalaki na mutu moko te ke ya congolais bien bamisicien ne mutu moko ke pire ya azalaki te mpo na nini te bandeko na ngai bainformation tozosongo epa bacameroun bandeko eza makambo ya soni elebi na bokecha ya moko peuple nini eza makambo ya soni liwa ndeko na biso bandeko na azaka kufu na mboka étranger tokomoza bainformation epa étranger ese congolais moko azalaki te pembeni wana tita bazofilme na mbeto hotel est-ce que congolais moko te azalaki keke so musicien na yebaka congolais moko azalaki wana te na mbeto hotel mpo bate totiki oyoka kongolo moko te kaloba na lingala mpo bake kongolo mpe azalaki totiki oyoka te eza te na hôpital bandeko na ngai tomoni ata elonga congolais moko te bandeko na bolimisa mpo na omata mongongo sorry vraiment mpo makambo ya des fois eza pasi engele bakere des fois azalaki abandone ye moko sikoyo tokonzema ndenge nini akufi na corona bien akufi na corona te bandeko na nga na kati biloko wana nyonso tu bandeko na nga ekokonsine na autopsie baloba bongo tonton Achille yo corrige kaka accent sikoyo oyo na likambo bandeko na ngai po ya liboso la Star nazobeta se te bandeko na nga des fois akufi na mboka mopaya biso soyebi engelo bake papa na mama na defao na mboka Cameroun papa na mama ezali ke baambassadeur na biso basalaka kuna n'est-ce pas na lobe eloko alors ambassade ya Congo bandeko na ngai aza na droit ya kopesa biso information claire mpo na liwa ya ndeko na biso defao to mituna mpe bandeko na ngai benga mona mituna nanu kokoma na ye na douane na Cameroun est-ce que ambassade ezalaki informé point d'interrogation pamba te des fois oza n'importe qui ta aza star mwa munene na mboka Congo aza grand star mutu abengisa ye na Cameroun est-ce que akotaki konte na ambassade ya Congo ou bien pas tozosala toujours banalise mpo na koatire sécurité ya ndeko na biso ya defao mpo matela likambo ndenge ekweli biso bandeko na nga mutu azwa le devant ezali bato ya ambassade mpo mate famille defao baza kuna te akufi na mboka ya mopaya mutu akolanda makambo top ti bandeko na nga ifa ezalake mutu ambassade mpe ifa azala mpo mate aza congolais poto yeba bosolo ezali wapi
Et pas me dire bande ko nga pi boy aimer vidéo ça nga bien ma case bo chaba like boy aimer vidéo s'il te plaît merci beaucoup na bande ko ngai mundele na ka oyo zeko Elton John ake okufa na mboka ya Congo mundele akolandela kolongale na mboka oyo ti na mboka Congo akoma kindenge ni bakolandela nana ya makie afana ki na hotel nini ba condition ezalaki nini azalaki na banani bako analyse na ba ministre nyonso mais oyo ndeko na biso des fois bandeko na eza passe pe na mawa lokola azali africain en tant que congolais oyo tokoma biso bataba na bamboka étranger liwane mpe leki mpe kaka bongo po mate la star naza komituna mituna oyo mingi bandeko na nga oyebi bamikolo baloba mutu oyo abatami aleki mutu azoki babanini mutu abatami aleki mutu azokima mbangu na mayele n'est-ce pas nalobi eloko po mate mutu abatami boyebi position na ye te afana nie aloba eloko moko te bandeko na nga oyebi position na ye te oloba makambo mabe na kombo na ye me mutu yango aloba eloko moko te eza très dangereux ye na minute wana ke mutu wana bomba baka aza plus fort que yo mutu azokima mbangu la star azosala kaka rien que banalise bozwaka rong te please parce que bandeko na nga eloko ese biso malamu so bandeko na biso ambassade bakoti problème oyo soki bango bakoti makambo balakisi peuple congolais ke star na biso akufi na bona condition boye eza confirmé boye mitema na biso kokita bapape baexamen topsi yango oyo ezala mpe mayu ate ezala ya bien ezala moniato te bapesi baresultat normal nde tokoyeba ke akufi na maladi boye be akufi na corona akufi na diabete bato baloloba be akufi na boye siko bandeko na ngai soki eza poison parce que nakotaki konta na ndeko na ye ya mwasi tata mwasi na kini alobi ke des fois azala bango ntango wana poison na nzoto na ye malheureusement nga azala biso en direct me nabengi ye tosala ye programme bino boyebi baconnexion kishasa nazozwa ye te soki ezali poison na nzoto ndenge ndeko na mwasi ayebisaki nga neti place baolinga neti siko place siko toyeba poison ewuta wapi ebanda wapi asala yango mbula nini na nzoto na ye banda azongi Congo des fois asali mbula boni na mboka ya Congo est-ce que ezalaki poison ezalaki na ye nalobi ke soki ezalaki yango soki azalaki na poison yango est-ce que ezalaki mboka libana bakovanda ou bien koma bien depuis azongi Congo soki ezalaki bana azongi Congo bandeko na ngai nani akosunga biso ya koyeba ke nzela ya poison ewuti wapi en plus pour na raison nini engeli asika bandeko na ngai ezalaki ndenge azonga na mboka ya Congo des fois toyebi ke makambo bapolitike ezali na kati azonga na ye azalaki na sécurité moko te pake azalaki na choix te enga bake likambo ekimisa ndenge so des fois bandeko na ngai bana kolanda toujours na ndenge akobatama wana ezali mutuna kaka totuni mpe tozosala toujours kaka baanalyse ezali analyse tozosala kati ya mabi ya Star TV mpona a na chaîne na biso ya mabi ya Star TV emission biso bakwa ngola tolobi boye ezolakisa ke liwa ya des fois eza complexe
ba raison na bande konanga eza complexe. Pas maté ba musicien ba zonga ki Congo. Chef d'orchestre na lobi ke azaki na bonne santé. Tant ba kaboy na bande konanga ya ke doyen azaki a bonne santé. Sikonde nga zali bande konanga. Bon monite ke liwana ye ezali chaîne ya singamulai na liwana de so de fao. Ena ba bande konanga il fallait ko yoka bato ba maki na mboka Cameroun. Ce que ezali producteur na ye il fallait s'expliquer peuple congolais. Ba kolo telo ba yamba kiye. Est-ce que bakoza la possibilité ya ko pesa ba video ya caméra condition kufeli bielone le kai kuna kati po de tonga so bande kolanga. Siko bande kolanga toke tozonga nani akoza na responsabilité ya kosala musala wala bande kolanga nani aza na responsabilité wana. Soka dali l'état na biso te akoyi kosala musala wana na Cameroun. Nani akoyi kosala ngo lisusu. Oh, si comme ndeko nanga place tozo mona mokonza mboka ya solo il fallait benga ambassadeur kuna la kisanga bo solo ya makambo wana etake un Congolais akufi na mboka étranger yo lokolo za papa ba Congolais oza mama ba Congolais na mboka Cameroun so problème ekoi bandeko nanga il faut baluka ambassadeur na biso ya Congo. Pas ma star congolais bande konanga akufi na mboka Cameroun. Yo ambassadeur na biso ya Congo na Cameroun, yo faut sala musala na yo opesi peuple congolais rapport ya liwa de relation de femmes. Est-ce que la minute Congolais azo comprendre ta kufi na condition nini baliwa ba kombe ba kufi na ba kufi bo mais o chose bande kona tozoye bate akufi na nini Congo oyo esale biso na moment oyo esale biso bande kona na mboka Congo oyo esale biso na papa Wemba Kala tanga kufaki. Est-ce que vérité bima que papa makufa na maladie nini est-ce que ça autopsie namte ezaka mutuna tozo tuna ndenge batika Congolais bongo kaka bona kidiba liwa pe ya papa na biso pe Wemba eleka na pe bongo ndenge pe ya papa biso pe ya defao ekoleka na pe kaka bongo peuple congolais tozangi valeur Congolais zo samba kaka boye donc tozo samba kaka boye Congolais na ebité peuple nini boye le bien boketwa yambo likambuso bande ko ngai nena tuna biso sito yo kala mama oyo est-ce que eza ba compte à rendre te po ba compte à rendre bande ko ngai eza lo lenge ebele musuko na plan politique musu pe na cadre ya relation na ye libana na bato poto tunaka nana azali na sima na yo nana bangola nana sima bandeko na ngai biso to nani histoire ndeko bosao ya defao nana bangola nana sima oye moka ba ko yeba te poto bona bandeko na biso eza pe possible Oli mabe comme na mboka na yo bakoko sala mati mongo bo mabe comme le libanda. O mona ke mabe moyo ko na mboka na ezate ba chelo mo tambo mboka na mboka libanda pe vegle bato. O mona ke o karame na motambu na mboka libanda. Po mokole pote mukole babani mukolo ya mutambu aza innocent. Koto kangami bapakoli bango ber.
ezala minute bande konanga toko yiko ba pe bongo na liwande so defao to mi tout na bongo rien que banalise tozo confirmer te que bona bo mais ezaka banalise tozo sala pour te permettre congolais to funa ma kanisi na biso tout le monde a caractère que akufi na diabète akufi na corona oui banalise pe il fait que na partout fait compte ka partout banalise fait compte ka partout bon ça va te bande konanga to ça rien que banalise tout le monde a peine mboka ba mindela bande konanga mundela ko piéger na mboka la ete aibi ko kenaka ba Dubai mingi okenaka Chine mingi koto kendaka kuna mingi bakozwela ota bavandeli okuse bakomi olandela yo place mundela akolandela yo akozwela kuna tina nsima deza toza bandeko na ngai bayokango place okendaka po ebimaki basali ye mabe na mboka mpaya nzoka nde bandeko na ngai komanda mabe wana aza na mabe na mboka nda mutu ala mabe aza na mboka na ye moko me abeti kaka jeke po kufa na mboka mpaya est-ce que eza kandeka so defao eza mutuna te politique akotaka makaba politique akotaka bandeko biso toyebi ndenge afingaka Joseph Kabila biso toyebi tozake tosala rien que baanalyse tokondena biso mutu te bandeko na nga tochepe musepe pa mutu te tosala rien que baanalyse alors bandeko na nga esali pasi mingi akomona papa na biso yaya na biso ndeko na biso na condition akufeli na mboka mpaya. Est-ce que famille n'est pas dans support maman lamu ya kolana ya makambo? Est-ce que la principe ndeko na nga ministère à critique à Congo il fallait akanga famille de fao n'ambassade à Congo na Cameroun pe matema kamwe fa balandela ngo ba vérité na ngo akutana famille na ba kokanga ku famille na bango te ke ba kutana ba famille na bango ba sololi ba ke kuta pena ma ambassade kuna ba sololi. Est-ce que c'est possible? Pe matena ndenge makamzo to mwana mboka na biso bandeko na ngai ce qui l'état a te maboko te famille moye ke pe musika ezate yango toto kosenga na l'état na biso des fois azalaki star congolais des fois azali baoba na mboka Congo donc ezali moment oyo l'état na biso a défendre peuple na ye bosunga biso ko ba ke liwa des fois on noma ezali nini ko songe ezali ne montre ko tika ngo bote pa mata ezali star na peuple congolais na père na ye biologique na famille na ye biso toza mutu moko na minute bande konanga des fois azaka na famille te aza ya mboka mobimba aza des fois ba congolais pa matela Cameroun ba yebi famille ne tabika ki aza congolais donc que congolais muta kufeli na minute to za na ebembe Congo za na ebembe. Alors bande konanga analyse ezali passe mingi congolais azokufa kaka boye tozo yeba mutu na makolo te yango tozo tuna est-ce ezali ba ranking politique te est-ce
que il y a des problèmes milieu de musique point d'interrogation. Est-ce que il y a des problèmes il y a diabète naie point d'interrogation. Est-ce que il y a des problèmes la bateau coûter la bango kuna point d'interrogation. Tout ça n'a rien que banalise. Est-ce que il y a des problèmes à santé pour te tungi ça qui est? Tout ça toujours banalise. Bino nga bande ko ngai. Todo c'est la cara suite fait. Ceux qui va relaxer biso ba résultat kufi na nini? Ceux qui pa ambassadeur na biso kuna Cameroun na Kolanda biso to komona kana ba réseaux sociaux. Mais na ndenge to ebeli bande ko ngai. To ko za réponse te makambo. Et si na ka bon. Et c'est que Congolais a beau ta courage to ke liboso. J'espère que bandeko nanga to le bien loko. Merci beaucoup bandeko nanga ba obozo soutenir de près de loin. Na pesi bino bonne année na mutunyo surtout. Pe na lobi mingi merci mingi na ba remarque ozo sala ngai bandeko nanga nazana bino en cœur. Na pesi boto nanga babi na Christopher Songo mobala zanga ka ile hotel na porte sur la star la ti chemise boye. Babi zali grâce à Christopher Songo. Na pesi boto nanga dadi lenda na star opesa mbote nanga babi na Jansim Fulu na kata France. Sans oublier babi fola mazambi babi raya kitendi veut dire étoile en mboka la kata Panama. Na pesi mbote nanga babi na Yasmine petit frère de Jésus vient na ya niekese. Ceux qui n'attendent na gauche na droite balobi John Spirit na kata France na pesi mbote mingi. Na pesi mbote nanga babi na Papi Chesco Mokondi na France. Sans oublier na pesi mbote nanga balobi na pesi mbote nanga na Olivier Vita na kata France. Na zancité opesa mbote nanga balobi na agence na JP Bouaka babi nzeta moto veut dire aussi boziki na pesi mbote mingi. Na pesi mbote babi na Dani Timanga balobi na kata mabi ya Star TV ba baza ko travailler tout na kata mabi ya Star TV babi Dani Timanga na kata ki na pesi mbote mingi merci musala kitoko. Na zancité opesa mbote nanga na ba onostu ba soutenir nga na tenga ba kombo te boza tellement belé nzamba lola sa bino bolam na ba encouragement na bino en tout cas merci beaucoup. Na kobota sur famille mune na kata YouTube merci beaucoup babi na Thierry Wayamba na kata France babi des boss yekuta ningite sur la star les kasu be émission ba servette abi fol le émission madame ko ba servette cité merci beaucoup na ba cadeau d'avance merci beaucoup na bande ko bolandinga merci beaucoup na mon na bino merci beaucoup na tala bino bo suite que nzamba lola sa biso bolamu to monani to komi mbala yasima ba bona na mutuno surtout ceux qui sont allés loter Togal sur bossa téléphone bino ya ko sala sous analyse osala lisolo bande konanga contacter toujours ma bia Star TV numéro de téléphone pesa biso ma solo courage biso se poser na besoin moi libanga babwa kayo pourquoi pas o kota lisa kata ma bia Star TV so sa moi eloko no bande konanga na obwa kayo docteur na vandi bo bande na bwa ka bato na bande konanga baza batu moko so bi chemise on pas Christopher pourquoi pas na bwa kayo o lingi na bo bande konanga contacter toujours nga babitala ka mo sanzela mine aboua ko suko na accent suko mo etenga mabande ko na cause ofeleta faut ça moins loko j'espère na be loko merci beaucoup to monani mbala yasima bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV ya biso esika yango ye bo mona ba Star tu boningaka nga mono na za ba fana ngai ba boninganga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabia Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya ku s'abonner ta kurate pona nini na kurate okurate po ukutala ba théâtre te ukutala ba gagi te ukutala ba émission te yango tulubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Soko bosha nyo kansika biya kanaringi ya mani ya kami kapesa nga pasadi wa